basangisaka ye na eloko mosusu te po nzambe atikaka nyonso to ezosalema ya mabe abimisaka bango na polele atobombami wapi akotalisa misala na yo nyonso to ya mabe emonana na miso ya bato bato bakomprendre lelo eza mabe. bana bakekoli mpona likambo esalami ya ngoi bibi ezoyoba onaza osukelo tolela na ba chrétien mais na nsima kuna eza chrétien te sikoyo moto asala nzembo na ya koyemba moto asala nzembo na ya koyemba mo nazwi diplôme mo nabi kelo kola nazwi diplôme boye encore concert ezali ya nzambe balobi ke para moko akoki kosala nini koentame ata mouvement moko to boye kofuta mbongo mpe banini soki kaka kofuti mbongo na bagent l'état na ba babi na sali mpo molingani tanga masolo eza bato moko bakufi kaka donc bakufi na bango déjà. Donc la manière dont ils ont organisé ces concerts Matembele Mike Azaraki na Moya retourne sa stade parce que l'objectif principal ils Azaraki retourne sa stade. Mathiab objectif principal à mon avis, c'est un point de vue ils Azaraki retourne sa stade. Ils ont réussi à collaborer le stade effectivement. Francophonie Batumayaki koleka stade wana. Koleka makambo ya Mike na batu nyonso babeti la francophonie leki. Mais ntango bato batondaki l'état sala communiquer. Pour la koyebisa bato montagne les sous sauter en place ezaki. Babarikade baruti. Ce qu'ils ont manqué comme expertise, il y a copé qui ça bato bakota les sous sauter. Effectif très faible ya police na stade. Bah effectivement on nous malaxé il y a bateau il y a service à sécurité privée très faible bateau là ba mélanie la carte bazo pour la ressource ba médecin au bateau ba lui toute équipe médicale ceux qui montaza na étouffement problème les amis tout mix bateau il y a 1000 médecins ou 5000 médecins ils n'ont pas réussi à faire la chose pour sauver la vie humaine à bateau ba confi bien que la macabre sous soit sauvé qui je les félicite mais la macabre on a pas quoi ça la route donc besoin qui à mon avis je pense que du fait que besoin qui déjà assurance qui reste à vérifier pour la maman on a qui ma camarade je signé là mot mais surtout on va dans assurance il est bon à compter la somme à toi confier on a la charge d'assurance et puis bah tu vas confier Madia bon on a dit d'abord la zone condamné bah tu vas profiter mais après Madia bon il va écouter bah tu vas confier il faudrait qu'elle communique il y a quelque chose là-bas où il va confier le communiquer là bah tu vas confier la stade au billet 2500 contrairement à billet aux Zaki la Kalamai déjà bah tu vas compter dans le stade de Bouy bato bakota na stade Bouy ti baya kokweyisa porte omali kobeta bato ti baya kokweyisa babarikade wana bato bakota na stade à ce stade ici on pouvait éviter ça bakoki kopekisa bato na baentrée botikaki combien d'entrée po bato bakota des entrées ya minene ya mpongo babina ya koto bato bazokota bato balaki deja ebele botie babisa ofele ezokende ozwa bato ezoya na bango botie billet na 2500 contrairement na concert misusu ozoi montant eza likolo esalaka mpe bato mosusu baya te mais bosolde yango babillet mpe mosusu ekaboli gratuitement namonaki yango kotaki fasika bato mosusu bazokabola mpe babillet ça ce n'est pas le problème lipo mateka mateko soki mpe mateka soki lipo ofele ça c'est pas le problème e arrivaka na baconcert nyonso bato mosusu mpe na so bakota ofele arrivaka surtout na baconcert populaire bato nyonso bafutaka te bato mpe bakotaka ya ofele ezala na concert na fali ezala ya fere ezala bacibe na bawela na bakofi ere moko bato bakotaka ofele bazalaki mais botieli bato bapuisse côté mosusu okoti bato ofele avec débordement c'est ce que je dis je parle d'une préméditation liée avec une certaine négligence on pouvait éviter tout ça soki baréunion esalamaki makasi liboso insister sur le nombre ya basiège ya bato bakota na kati ya stade dès que bato wana bakoti baplace ekoti na se bato bakota lisusu te on pouvait éviter mais la police est restée comme ça baassiste ndenge bato bazokota ti débordement sans que bapekisa bato bakota kokota ezali à peine tozomona 4-5 policiers na bafilme bazobeta bato mais une grande partie batiki bato bakota ce qui était déplorable on pouvait éviter ça Madjabou qui a organisé est-ce qu'il a eu des réunions en amont là on a mon ministre intérieur qui a bien parlé je félicite le bas.
kobima mpona mboka aleki na pate esila motalinaki abimasa te mais comme si tokomokumana basentiment bote bien bango basikali basekonge bamoni lelo tosala nini babi na sali mpo molingani tanga masolo ezoganga bebe na ngai mwana ngaka moko ya mwasi papa okopesa nga nini okoconvaincre nga na nini mpo nayoka yo ozokisi ngai vi na nga mobimba nakobosana likambo ata siko batindiki deya bayaki kokonfirme bakonfirme yango ya solo eza penza mwana basangisaka ye na eloko mosusu te mpo nzambe atikaka baye nyonso to ezosalema ya mabe abimisaka bango na polele atobombami wapi akotaliso misala na yo nyonso to ya mabe emonana na miso ya bato bato bakomprendre ke yo oza mabe nayebi ti Madame Ngaine, la succès, c'était pour le Dieu créateur. Bana bakendeli mpona kambo esalami yango oyo bakotafana libele ezoloba ololo osi lelo tolela na tobike toza bachrétien temba ndemo bachrétien temba bachrétien mpe bino bokomi tozotia chrétien mbe na nsima kuna eza na chrétien te sikoyo moto asala ndemo na ya koyemba mutu mto asala nzimo na koyemba mona zwi diplôme mona bike lokola na zwi diplôme boye encore concert ezali ya nzambe tikake nasepela na ndenge mabe te l'information tozwi na morgue balobi ke para moko akoki kosala nini koentame ata mouvement moko tokoya kofuta mbongo mpe banini soki aka kofuti mbongo na bagent l'état na banani bango moi nayoka déjà dans la garage vers 14 heures partout bakendaki na concert ya mike bulu ekomi fa kosikila déjà kuna bato bakomaki basoki naokomede baloleka na batelevizio bato nyonso bana babakende na stade sika moto bakote batezuka bango na morte ya vijana voilà il y a un seul ministère à FTC voilà il y a après comme nous avons sous-formé, dans le second, en message de la télévision, non, tant qu'il y a bousculade, quand vous avez la stade, si nous avons une place pour nous avoir, sans le savoir, il y a peut-être pas. Les salamaki, bah, tu vois, tant qu'on va payer, on va comme bien, on va tali peut mener à mon kama ya bientôt pas une bari ya mais c'est pas déjà il faut on a yé bien là nous va majuka kama majuka yana bamona mukoko non à ce niveau à ça qui a été comme on a pas eu de bamona on ça qui a été on nous dans la carte on a quelque bon dans la carte de l'éther là fini afunga telefone na mwana komandi kuta na pole fini wana afungwe kwa telefone na elita anyaba na kofilme aisha wana wazalanya baboyona kofilme ya bino na yeli mais ça quand même effort mais ko so ba image na yeli asu wala afisa na ye ya mwana kaka de la telefone ayemba mutina moko comme message wana eba ba ayemba bawa aussi kama mtu sababu kuna na stade ya au moins dans la vie et à partir de là et puis c'est ça dans la télévision moi la petite sœur la Nina a
voilà mwana bango aleki na bakomi mpo bazuki na dikeko de merci papa moko azala na lopango wana alanda mpe communiqué na bino message moko bapesi awa bato nyonso oyo bana na bango bapesi stade soki azongi te bakendela pite na mort ya tujana se momai bana grand te na mona soki te bakendeli na pite na mort bapo bakomi bino basilesa te mwana biso azaka apesi bakommunike apesi balaki bafoto na batelefone bakofineke ezali soto na bango aza mwana mpe wana basali baformatiki soki ezala makoti bakotinaka ndamba bapesi balikwa mwana na ngai ndeko na bango baba na ngai basala baformatiki lendi na ntongo de biso moko tokendeki po selo makisi toyokaki mo tokende dimanche mona morde ya nini ya vijana dimanche basala likolo ezalaki somasoso elendi ezaki parent responsable parent de akendeki nakoka kordone nyonso adresse okendeki po tobanda ça va commencer comment va commencer na comment kuta ndombo na ba oyo za na hospital okende fi na partir ya wana ndombo na hospital kwa d'accord wali makoro musko za awa makoza mboka balikaki wana ndesa le ndombo moko te ndosi na charge na bango pour préparer ce entre bango na organisateur ya manifestation na tuka siko biso za bloqué l'éviter surtout durée à moins de 5 ans, nous devons bloquer des choses à appel à Zamboka, à côté de la ligne, dans la ligne, dans la boxe. Depuis le jour où on a tout les lots, l'État, la Majam, attend Mogo a commis à Zate, ni appel, ni quoi. Zate. Majab, bayeba kaka Mike abari ngai wani mwana ngai ya mwasi mwana ngai mibale maki azalaki mwana doso ya mwasi à peine âge ya 12 ans ya 18 ans donc nasalaki makasi na manimisi mwana mpo akoma itina na kati ya société peine basala Mike Majab ekomelinga mwa epuis bakonzi ya mboka ngai moko nakolisi mwana na deffort personnel wakometina na société emelinga mwana osali bamanifestation moko sans organisation banini ni korespecte banombre ya baplace na stand soki mpe omoi eza pe kotiakata baage ya tout autour mpona korespecte banombre tomona yango don yango kokolikago esimba ifo kaka implication chef de l'état po bamikonstitution oyo bachange oyo bako président république apesa jusque là aucune assistance ni à mon organisateur ni à mon ça c'est non tozali kobundaka na bamoyen de bord ya biso moko tokobanda kokila akobenga biso bapesa ya rendez-vous moko to balobaka tosepene bakordone kosango oyo ezali attestation ya IADC otonga naza nango ezali professionnel oyo ya nini fotokopi ezali bana na banimero na ngai na makambo nyonso eza kuna na hôpital donc soki toki kuna accès ezali kaka tosuki kaka na réception tosala ata dépense moko te nyonso etasala mwana jusque là ni appel ya organisateur match. Merci papa. Maman oyo
Selon l'explication, il faut quand même pour le bagager, le bagager, ça c'est le plus. On avait imaginé que vous allez avoir mais so tali bien ata mwana kende concert wana eza siko makambo nzambe mais na makambo nzambe yo koma mwana koma elekelenga makasi parce que ko nazwaki appel ya papa na bango na 21h papa na bango abengi abi mwana aza kuna nga na bino naza na mwana te alobi mwana kende concert nga alobi nayebi te so mwana kende concert abi mwana kende concert nga alobi te ape ezali na bakuye mwana nalali na 23h namoni appel o mama nde naza boye mwana aza liso te aza na mwana ebandi na ondeni o te na concert ndaki mama esika nazalaki nasindaki manini ezalaki na kotwana nasala nazali makasi mpe nabanda ntongo so nazotala mwana kaka moko ya mwasi mama na ngai pepe na ngai yaya na ngai leki na ngai papa asalinga boye mpona nini nandimaki te mwana nga kokende concert nga aza ndenge apostolique ye aza nga naza choriste ye mpe aza choriste monene ayebani mwana ngai mais alobaki ete ake okumisa nzambe mais tala makambo yango ndenge na nsima concert ekomi ebele eske na makambo ya nzambe ata biso toza bandenge apostolique tobeta baconcert na biso mais non namona te makambo yango etikala kosalema natikala komona ngo te makambo nyonso osala elekana na kimia na esengo nyonso to motu nyonso to ayaki kokota ya concert mpe azongi ake malembe ake na ndako na ye me makambo ya boye namona te okomi lokola bato ya mokili babeta concert bato bakufa ya nzambe mpe babeta concert bato bakufa nayebi te so nakoki koyeba lisoni mwana nga moko mama yebisa ngai mpe auti osilisa diplome nakosala nini nakomi zoba nakokende wapi nakoloba nini bato bazotuna nazozanga mayele nazozanga maloba koloba na bato wana mama naloba nini mpona mwana nga mokwa mwasi mwana nga zokisi ngai nakotikala kokosala ngote yaya osalinga kwe mpona nini mama nzambe alinga te yanga nini nzambe bapostolo alinga te yanga nini mpona mwana nga mwasi yaya nazoyeba te yaya nazoyeba te nde nakokoloba yaya nazoyeba te naloba nini ya solo concert ya nzambe mpenza oyo akiliaki mpona yo na se ya solo ekende kosalema bato bakufa nayokaka nanga me oyo namoni ekomeli ngai ya solo na ndinyango ya solo mwana ngaki okufa likolo ya concert mpe eza concert ya mokili te eza concert ya nzambe nakoki kondima ngo ata mokolo moko te mpo nzambe azoloba ete oyo akokota makambo na nga mpe nakokota makambo na ye me mwana na nga akendeki mpona makambo ya nzambe me ekomi ndenge nakomeli nzambe nde moto ayebi makambo nyonso ate bombami wapi suka nango mpe kaka verité kokima ate bombami wapi suka nango ekoyebana kaka ekosaleli ote nzambe ye moto ayebi makambo nyonso te ata nakoki koloba
nakoki koloba nini mpo nzambe nde moto ayebi kati ya motema motu nga nayebi kati ya motema motu nayebi te abandela wapi mosusu mwana nga mwasi mwana ngai leki na ngai bebe na ngai mama na ngai kotambola lokola ya na leki diplome ya vendredi toke nga na ye totamboli nga na mwana na ngai butu mobimba toye kozonga nabi na mwana esili lobi kokontinue dimanche tokende tia basali na wana kati ya eglise mwana abi mama dimanche penza penza tona eglise pena natia basali na dimanche amoni aya mwana ekende esalela kasi esalela kasi nazoyeba te shote naza na mwana ayebi te consolateur ezaka ye moko nzambe momuta consola oyo aye momuta mokili ata asali nde nini akokonsole ngai nayebi ete nzambe akopesaka kaka pe mpe eutaka asepa na ye nazoyeba te nakokoloba nini mpona bebe na ngai po alingai kozala moto monene avenir na ye ezali makasi etala na perde mwana kabo kola concert yango mpe eza ya nzambe eza kosa ya mokili te sikoyo tokoyeba ndenge nini ya nzambe to ya mokili mpona nza mokili na ya nzambe ezaka ndenge moko siko bakoyeba ndenge nini eza ya nzambe mai papa bakonseil ngeyo tobetaka bo ya solo mpenza eboma bato oyo conseil ya nzambe kokozala boye nayebi te biso tozandela postuli tobeta baconseil na biso jamais totikala koyoka moto afufu bato bauta place na bisika na bisika bazolia bazota conseil esili motu nyonso otasali azongi na ye ndako na bana mike bazokota mais non natikala koyoka eloko eloko elekeli elekeli ngai amona ndenge ata nasengi mama nini kokokana na mwana na ngai oyo kokokana na mwana na ngai mama eza pasi ata kopesa ngai eloko oyo kopesa ngai lupango mwana ngai nga asalela ngai monene ya koleka ebele momoye mobimba zina ye mobimba ye atalaka makambo oyo asali akelela yango ntina suka asilisa yango na kopeta lokola ye alobi aza mosala nzambe amema likambo wana mpe na bonzambe na ye nyonso to asilisa yango eleka na kimia po ngai naza nano mokristo nakoki koloba mabe te moto asukisaka makambo nyonso ezaka nzambe ata obombani wapi nzambe akobimisa yo na mpasi ata okimi wapi nzambe akomonisa ye motu kuta abomi motu na zamba me alobi bamoni ye te me akomprendre te ntango abimi bayokanga ye babi ete yo nde moto obombaki motu bisika boyakamwe oyo bate makila moto egangaka partout oyo mwana nge koganga partout na mai nyonso te ekomeli mwana ngai koganga eza na eloko oloba te ata kopesanga lopango ata kosala nini ekokokana te na mwana na ngai akoremplace nga mwana te akopesanga mwana te so nasengi azongiselanga mwana na ngai azongiselanga mwana na ngai nalingi mwana nga azonga akopesanga mwana na kobanda kobota ti mwana koma na age wana 18 ans eza pete te eza pete te esika azali amiyeba ti eloko nasali ata na miso ya nzambe nzambe asepeli nango ata mokie te nzambe asepeli nango te nzambe mpe aza na kanda mpo ye mpe aza na kanda makasi mpo alingaka bato batatola ye na bosolo na bosembo nyonso me so ozosalela nzambe oza na makambo mosusu na base ekosimba te mpo makambo nyonso to osala ekosimba te mpo toyeba te nzambe basangisaka ye na eloko mosusu te
mpo nzambe atikaka nyonso to ezosalema ya mabe abimisaka bango na polele atobombami wapi akotalisa misala na yo nyonso to ya mabe emonana na miso ya bato bato baya comprendre kini oza mabe. nayebi te bisika ozala soki akofanda na kimia po milimo ya mwana nga bisika ezali ezoganga bebe na ngai mwana ngaka moko ya mwasi. Papa okopesa nga nini, okoconvaincre nga na nini mpo nayoka yo? Ozokisi ngai vi na nga mobimba nakobosa na likambo ata mokolo moko ti nayebi te nyonso moko nzambe nakoyoka likambo na nga ti ya suka. Nga nakendeki te parce que bakendeki deya bayaki koconfirme baconfirme ngo ya solo eza mpenza mwana. Nabengaki kutu avant kutu 21h papa na bango abengi ngai ayebisa ngai mwana aza wapi. Nga nabengi mpe mwana rapidité nabengi mwana appareil ezolobaka eza disponible te pour le moment. Nga nabi nzambe obo nini charge esili ye to bayibi ye telefone nde makanisi na ngai etambolaki makasi. Me ntango na ozwa lisusu apele lisusu nde baya koconfirme wi eza ya solo na 23h nde babutaki kotala mwana deja tokendeki mpona kobanda basosisi wana na tokomi kuna tana bato ya mort baleki biso baparent nyonso po baza bavictime bakosala eloko moko te nyonso eza na charge ya l'etat. une façon parent moko akei asali makambo wana sans utilisation l'etat pare otiani na baja bakozala yango buza moko wana donc tokena depuis lundi ti lelo jour mercredi jusque-là, avec une société, ça a eu. Je te donne un bara. Je te donne une minute. Quand tu m'as dit, c'est que tu livres un capella. Référence. Nous avons un capella aussi. A donné le nom aux autres qui est la 12e année. Le petit, franchement, le Nimba a donné le mêlé. Côté à gauche, c'est comme le monde l'église Saint-Armand. Et à partir de là, soki la police eza wana so komi kaka la police okuni mamula numéro 64 là c'est facile donc banda na église Saint-Armati okoma mpe biso ezali na mamula 64 là eza mosika te ya pepe ba 250 Merci pour la présence de nous. Déjà présence c'est le comme communication. Comme un refait là, comme un mais là seulement si c'était pour le but créateur. Bana ba de comme ça là il rôle. Il le jour ba on est sur le lot. Tout les là-bas. Pourtant, les Camerounais et Sali, ce sont des chrétiens. Tu vas savoir qui conseille pour la retour de l'Anzam. Tile-le.
assistance morale. Qu'une personne le côté de ça chaque jour nous les bateaux de Bisso sommes fait un cercle qu'on a pour comprimer les dépenses on va aller tout ça là souvent c'est pour déjà vous avez la première souvent ceci n'a pas ses amis pas c'est à terre ils ont obligé à mater mais ça la éviter les consignes merci papa tokozala mwa besoin précision bato barépondai bino ke non bozonga ti baobenga bino botika numéro ya téléphone ezalaki baagent ya mort soit l'état. Non, c'est pas l'état. Puisque nous sommes à l'état, là où on nous a dit que le corps est allé pour vérifier comment on a corps. Tout le monde peut corps. Parce que tu veux qu'on me mette, il y a qui demandent. Ça veut dire qu'on me retrouve, tu as sur la frontière. Bangom pour répondre à l'émission. Donne vos coordonnées, ma copaine a fini. Oui, et ça raconte à l'état. Pour ça, les locaux, mon côté, les responsables sont à l'état, les cas qui awa. Précaution, mais botika va coordonner la vie. Nous avons aussi botika va coordonner ton fan. C'est mais c'est pas bon dans mon amour pour Ange. Est-ce que Ange a du diplôme et c'est avec 70%, et c'est à l'université, c'est à Sala, et c'est à Bota, et c'est à l'administration, produire naé. Est-ce que même Kalamba, est-ce qu'on va encore foutre à mot? Soit à foutre une table insuffisant, à foutre bon insuffisant. Et ça passe. Et ça passe. Bible le Bessikanza Bazali. Payé Banaka. Bible le Bitoro Mola Bango na Nisala na Bango. Yango Togo la Bible la Nisala Dino. Tu vas dire ma ouais raté. Il y a profité de combattre. Parce que Bible tout beaucoup médicaments. Tobi que tu vas chrétien. Tu vas dire ma chrétien. Tu vas chrétien bien beaucoup mais tu vas chrétien mais na simakuna eza na chrétienté. C'est comme mutomto sala c'est mon ya koyemba. Mutomto sala c'est mon na koyemba. Mon a dit diplôme. Mon a dit que le quoi là na diplôme encore conseil ezali ya nzambe tu que na TP. La ndenge mabete. La pesa nzambe lo kumula kwa saleli ngai. Na ndenge mabete. Que mon a kei, boyi que mon a kendaki akozonga mbe mon a zoni be. Quel choc. Isinga mon a bela. Aussi dans mon hôpital, vous obéissez à moi. Moi la caca boy, moi la mon possible, ma caca boy, moi la qui caca boy. Zambi, nous te consolera le cœur brisé. Tu vas consoler, elle va vous consoler. Nga na sana pas, parce que nga maman pour pas na ko zo kwa ya maman na. Na ko sana pas ya mona tali na Monique et mon bazangi, pas na nga ko za yete. Wa yele ki ko leka. Nous te consoler ka moté maneza ka nzambi. Biso ko to ba ko banga, pike sango oyo, ce qui la nation, maman la nation, à cause d'un homme, Seigneur, merci parce que au PC Kenya, au conseil monté Manaï, à son local chrétien, parce que c'est un vrai chrétien. Parce que jour où on a dit ça, le dimanche, la église. Un vrai chrétien, quelle église, non, n'a pas moi, parce que quand moi, bah, qui s'en va, moi, on a couché, bah, quelle église. La personne nous aime, merci. Parce que là, il y a une église de la construction qui nous témoigne à petit Kimia, parce que Kimia, on peut s'y coller. Tu vas au Banga. Tu vas au Banga, tu vas au conséquence à maman. Parce que maman, elle a non, on est là pour la maman. Elle a des la personne qui a cherché. Parce qu'à consoler, parce que nous avons n'a dit n'a vrai chrétien. Parce que après ça, là, qui, moi, la couffi, il y a l'église. Moi, il y a plein de temps, moi, on a couffi. À la morgue, va qui église. Ça me l'a donné. Ça m'a donné le coup parce que tu as un mec à la baille. Autre signe n'a moi la et comme les Nzambe moko azwa. Qui est mon père au coup mais son père parce que Nzambe a Nzambe. Ça me suffit toi il y a ton mutu na tinga ba permission te. Nzambe a Nzambe parce que mimi ba kolo ya bana.
nzambe aza nzambe tokali motu tobike tolobi boye te mbe nzambe kaka azoka contrôle la nyonso basala nzambe osala nzambe na vérité. Les jours sont mon flash acheter le temps. Les jours sont mon flash acheter le temps. Vous savez basala nzambe tant moto tema bo te ya bana nzambe bo sambe na vérité. Bo sambe na vérité parce que ba pour bien battu. Oh nzambe c'est bon na nzela na bino. Pas pour ko pandala te. Pas pour pandala te. Pas pour Dieu est bon. Nous sommes tous au parce que ça pour la temps et pour la circonstance. La temps mon côté comme la circonstance moi te dit mais comme la biso ça dans ça la tête. À ça pour la temps et circonstance parce que le Dieu. La personne qui a merci. Parce que la circonstance nous trouver la biso to peut c'est car merci. To peut c'est car merci. Parce que je dis que Nzambe oyo kwa banisa makambo et bandel à cause au commencement jusqu'à la fin parce que la dernière alpha et oméga donc quand banisa alpha na kimia tout ce qui est oméga pour comment la kimia donc nous tembo besoin de merci est-ce que Nzambe tanga benga ki bato bakate sobe bakufa basi oyo Nzambe ya mbino oyo ya sika bato beki kosamba okomi kobo bana Nzambe basambelaka na bosembo minima bato eke kosanje mago ezalaki nango na kati na yo olobodi ntango yokoka banjemo bakoyemba mabe oyo ya yo wana otali yango kasi oyo ya bino te oyo ya bino bokomi nde kobota bokamati Nzambe boti liboso bokamati satana botie na se po abomaka likambo ezalaki biso tondaki tokongai yo tofuti bambongo tofuti babilamba ezali te ngai maladi bandiko nanga babi sote na ndenge to kumona etabo etinda leki na yo zuzenda tango bamoni bamama katolike na sampele babyo basumabe baye bakamona biso ekobonga te botika bango bakota bobo bango na pembeni loko bamama oyo baina basampele na bango oyo bakamona biso ekosalima te bokamata bango botika bango kuna bakamati batu bakosika saki bango balataki bilabanga nakendaki eleki na ngai naisinga makambo jose abi makambo ni tokosala soki nde ndako ya Nzambe kosambela ekomi ndenge abie bino bamama lokola boyina basapele na bino bakitambala bino okufela mibali wana makambo na biso ekobonga te basi bango likambo babengi bango ntina te naki bango ntango azongi abi yayanga na bibi liboso kuna naokisango bato bakufi abie mikolo nyonso yeso basali okutele bato bakufa ndenge eni naze kosala Nzambe yo moto okoka kaka nzembo wana na mabe na yo na moyibi na yo na kidongo tokokotila mama na Israeli sina na sela fele mama moko abikaki mwana ndi mama na uki mtoto na ngai shebe zaishi kute na beki iya bongo ya ye wana ali akositeli loko ya kusa na klasi ya hamsa isai panga tena boko sana sana ya kata kina kubwa ko ebadi papa na kale mwana suka utaboko di jana benga na boko di bango aboti na sekeli na nzaka sema na ubini muma wana vitu na ukaka na ukianguka kana matanga oa sana ni azena kiasi kama kama kwa hapo tabani sikoyo akufi yo mosali ya Nzambe
yo moto kotatola liloba ya Nzambe batatola yango na bosembo na lokuta te kasi bakotatola nsima ya satana ya Nzambe bakoloba liloba ya Nzambe kasi baye na bosolo ya bonzambe te bango yango bakatoli babete kosambela te bango nde bato mabe pa ntango tozalaki na bomama na biso tokoli biso kanibisa tomonaki makambo oyo mpa bakokota liboso na liloba ya Nzambe na kati ya tomonaki makambo oyo esanje momoko ezali bana basi bakoki kotambola motakala bana mibala bakoki kotambola motakala tomoni makambo ebele oyo tomonaka te bino basali ya Nzambe ya minene bino bazokoki kosambela mpona nini bokokende baninga bakotaka na stade wana tokaka babiwa te yo soko abeti kosene kaka mpona nini akosala mosembo po abi akokoki akutana nini akopesa eloko nini oyo ya bokonzi ya Nzambe oyo kosatisa ye tobi ya Nzambe nde azali akopesa oyo ya bosolo oyo ya mabe luka na ino bokonzi wa likolo lisusu ya mokili wana okozi yango oyo nsima ye aluki bokonzi ya likolo taluki nde oyo ya mokili asa bolinga iloda kolanga koko na ye lisusu akolekanga aza te nde nalobi bo soki nga nazali kosambela te mpe nayebi Nzambe nangaki nakolinga mwana na motu ya te ndenge mambila ekoyaka na famili na bango mpe kokoya ndenge mpe nayebi te Nzambe azwa lokumu azwi molingo kutu na ye ye moko nde ayebi mpe esalema te soki apesaki ye moko Nzambe akokasi oyo aleki biso na mokili oyo akeli lelo lobi bikomona te akeli zamba akeli mai akeli nyama akeli mbisi na bikomona na te ye moko asesa likambo esekaka na kokaleli biso nyekotebalikokolale na okoko nele kangali ntango na likambo na malali moko makasi ekosasa kolikambo nzoto nyonso nalingi nakweya navandi kutoyebinga moko kana bana basusu te bafinoni na biso États-Unis bakenya Nzambe atoko basina kotoa na Nzambe te ye moko akamati alia tokolala kaka na makoka Nzambe Nzambe azwa molimo nde na ye molimo neke na kosela bato ya mokili te badi biso ntango na yokaki ngabi Angela molimo na ekosala te ekosalela moto ya mokili te molimo neke bana maboka bakozwa te panga kono nyonso nekotela maboko ya Nzambe babomaki oyo azwaka molimo oyo apesaka babele biso sibana na ngai Nzambe azwa lokumu lokwami na biloko nde yekangai likambo mpona nyonso bakolela bato nyonso bakolela mwana mwasi akufaki na limwaze bato nyonso bakolela na nkombo na ye Nzambe nde akolela otikela akibala akapekoma molina basima na bana nina mwasi nebakola na bango oyo ya bomi merci Nzambe papa nde bapesi bino numéro ya telefone bayoka kobenga bino na dati nini biso nde bavictime etiki bacoordonne na morgue bino nde botiki bacoordonne na morgue mpe bango nde basienge botika bino botiki parceke babaki nde botiki bakobenga bino na dati nini voilà donc place wana toza na mbara okovoire tuta tokie na morgue topesi bacoordonne na biso nyonso tozalaki na babongisami mpona koantame déjà koma koamome mwana koma kofuta bamoko na bango na nini alors si l'information tozwi na morgue balobi ke para moko akoki kosala nini koantame ata mouvement moko to boye kofuta mbongo mpe banini soki aka kofuti mbongo na bagen ya l'état na nani bango bato ya service yango na hôpital bakanga bango yango biso tosukaki wana depuis le lundi ti sikoyo lokola bacoordonne na biso na banimero nyonso eza epa na bango babengi biso te ezala bato ya mort babengi te ezala l'état mpo bango bazoleka wana ntango bazoleka baidentifie bacor nyonso oyo eza kuna soki bazwi mpe banimero ya baresponsable ya bato baza kuna donc l'état
babengi biso te batamol babengi biso te entre temps awa biso tosala matanga toza kobundela bamoyen de mort toza nango fale basala yango na lombangu mpo toorganize baobsèque ya mwana tala kaka matanga na biso so bato bozobomba ngo jusqu'à quand est-ce que bwana possibilité ya kobomba bato nyonso tina temps leta kobenga bino possibilité eza limité yango tosenga na bakonzi ya mboka basala yango na lombango mpo biso tokunda mwana biso topete jusque là assistance sanité eza te ya bato ya organisateur eza te epuis ni appel alors biso toza obligé tosala sur descente na toyeba soki bakupa les autres nini po jusque les autres nyonso moni tozosala eza na bamoyen de bord eza na bamoyen moko leta asala noki makambo ekende na mbango Donc, la manière dont ils ont organisé ces concerts, parce que l'objectif principal, ils allaient retourner sa stade. L'objectif principal, à mon avis, c'est un point de vue, ils allaient retourner sa stade. Ils ont réussi à collaborer stade, effectivement. Francophonie, Batubayaki, Koleka stade, Wana. Koleka Bakambo ya Mike na batuni so avec la francophonie l'équipe. Mais tant que batondaki l'état ça a communiqué. Pour la web ça va te montrer les choses sauter ma place les amis. Va barricader par route. Ce qu'ils ont manqué comme expertise, il y a copié qui ça va te contre les choses sauter. Effectif très faible la police dans stade. Bah effectif on est sur l'accès il y a bateau il y a service à sécurité privée très faible bateau là va Milan la carte va zoomona na les choses sauter. Ma médecin au bâtiment va lui donner équipe médicale ceux qui montent dans l'étouffement problème les alliés au mix à bateau il y a 1000 médecins ou 5000 médecins ils n'ont pas réussi à faire la chose pour sauver la vie humaine à bateau m'a confié bien que la macabre soit sauvée qui je les félicite mais la macabre on a pas quoi pour ça la honte donc Bazoua qui à mon avis je pense que du fait que Bazoua qui déjà assurance qui reste à vérifier pour la macabre on a qui macabre je signé la mot mais surtout on va dans l'assurance il est bon à compter la somme à confier on a la charge d'assurance. Et puis, tu vas confier. D'abord, on a condamné, tu vas profiter. Mais après, tu vas confier, il faut faire communiquer. Il y a quelque chose là-bas, il va confier. Le communiqué est là. Tu vas confier la stade. Bon, tiens, billet 2500. Contrairement à la billet aux Zaki la Kalambaye, déjà, tu vas rencontrer dans la stade de Bouy. Tu vas rencontrer dans la stade de Bouy. Si il va y avoir quoi, il s'apporte. On va dire qu'on met un bateau, ça va barricade à la stade. À ce stade ici, on pouvait éviter ça. Pourquoi on peut que ça va tout la entrée, on tire combien d'entrées? Pour bateau à côté, les entrées à miner, les apports, on va venir à côté, bateau à son côté, bateau à la guide déjà épilé. On tient pas mis ça, on fait les autres que nous avons battu, ils ont à la parole. On tient bien à 2500, contrairement à la conseil, mais sous, pour ceux qui montent, ils ont les couleurs, ça va faire bateau, sous va y aller. Mais mon soldat, on va bien, même monsieur Kaboni gratuitement, dans mon agent, on va y faire si Kabato soit sur Kabola peut habiller. Ça, ce n'est pas le problème. Lipo matin, on se dit, matin, quand on lipo fait, ça, c'est pas le problème. Et arrive à la conseil, ils ont, bateau sous, la soie, va compter au fait, arrive à la conseil populaire, tu vas foutre la débat, tu peux pas compter à offrir. Et ils ont la conseil à faire, ils ont la faire, ils ont la machine à faire, là, va profiter, tu vas compter à offrir, et bon, tu vas tout la bus, côté sur le côté, va t'offrir avec des débordements. C'est ce que je dis, je parle d'une préméditation liée avec une certaine négligence. On pouvait éviter tout ça. Ce qui va réunir ça, qui m'a cassé les bosses.
va insister sur le nombre de sièges. Il y a bateau à côté de la carte stade. Dès que bateau à côté de la place et côté de bateau à côté de la on pouvait éviter. Mais la police est restée comme ça, va assister dès que bateau à côté de débordement sans qu'il va payer ça bateau à côté. Au côté des alliés, à peine 2 hommes, on a 4-5 policiers là, ma fille Moubazo Betabat. Mais une grande partie, va tiki bateau à côté. Ce qui était déplorable. On pouvait éviter ça. Madjabou qui a organisé, est-ce qu'il a eu des réunions en amont? Léon Lamoni, ministre de l'Intérieur, qui a bien parlé, je félicite. Fabina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle.